Chers amis, Balandi, il y a avis du public, bonjour. Topé Mbotelabino et Sika Bozali. J'aurais bien voulu faire cette émission avec un représentant de Martin Fayoulou, mais faute de temps, on n'a pas su vraiment se rencontrer. Ben, Nazali na moi, mais tout la mingi à Kotuna parce que vraiment, depuis ma solo à Genève, tokomi na makanisi bele. Lelo tozali mokolo oyo basusu oyo batikalaki na mboka poto, c'est-à-dire bamembre ya opposition kwa Félix Tshisekedi pe Vital Kamerhe bango wana baza kozonga Kinshasa. Na kati l'émission oyo tokolobela masolo etali élection ya le 23 décembre 2018. Ekosalema na lolenge nini? Ekosalema ndenge nini? Parce que vraiment tout comme on a opposition et panzani bakabwani botalaki émission na saki mbaeleki. Donc j'avais expliqué que pendant la bango ezali erreur monene ezali mbeba makasi pona bana Congo. Ba ikemboka bato ya opposition basalaki moi erreur moke na yebite soki ba comprenaki peut-être que piège ezalaki wana nde bakabwani na yango. Pandeko ba bolingo ezali ngai molobela bino Raphaël Ngoma ça abengi rango kati na vie du public soki boki kake beti e ikobati avis du public esi ebandi na yango bandeko ba bolingo toko pesa mbote monene ya mbote na kenda na mosika na ndeko na biso un frère qui est vraiment en Suisse Yemoko Didier Masuki, mon frère. Mobile Mandé Fapembe, un grand bonjour à maman Lelo. En tout cas, esengo mingi na libala lokwa boti kosa libala sika parce que depuis bosa libala nazo kita ko souhaiter bino ba bonne chance na libala te. Na yango bandeko tokoleka na kopesa mbote na ndeko Willy Musheni, le véritable code mboka ye penza ya ye erataka te. Mais Tobo Sanité Maman Loris la Congolaise. Merci Kwago Belisha Kuna la Suisse. Tous pepele ambelto lo balobi. Ah, papa, babi bali kelimbango. Nasi na loba na loba na loba. Babili kelimba pokota na li kelimbe zalite. Fuba chao na liste. Mais ah, nani yangwa kokocho na li kelimba. Li kelimba bato ese bande zana bakombo nango. Ba Didier Masuki bana liste. Banani bana liste. Yo bakokocho na liste. Nani ayebi yo. Bon. Moi, c'est Raphaël Ngoma, ça. Pas de Roba Bolingo. Tous sont analyse politique. Analyse politique, les alliés, les Camboya. Makambo Itali, opposition. Nandenge, Kobanda na Genève, Sika Bakendeki. Kokende Bango Bakendeki, Kuna Bakendeki, Kosangana, Puna Kokokako, Luka Kozwa, candidat commun. Et comment qui Bango Kuna, moi, mbutumbuté côté là qui bango, ba poni, tete, souka, na comment qui na ba vote, tout ça, babusu bazaki d'accord, souka, et comment qui te, Dekonabiso Martin Fayoulou yende abimi, candidat commun, il y a opposition. Mais, ko, bandima qui Martin Fayoulou bango, banso, bazaki 7 autres, c'est-à-dire, ba groupe ezaki ko représenter opposition. Kokamata, Manamboka Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, bandeko nyonso ensemble, Kamata Vital Kamerhe, Kamata Papa Matungulu, et puis Monsieur Mouzito, Adolphe, na MLC, donc bazaki représenté, parti nyonso à opposition, donc il y a quoi 7 camps. Na sima ya vote wana, Kamata Kinde, Martin Fayoulou Abimaki, candidat, il y a opposition. C'est-à-dire, tant qu'on va jouer candidat à opposition, mais na sima na yango tomi balé au boyenani Martin Fayoulou, plutôt l'autre, les autres les ali bongo Félix Tshisekedi Antoine ye na Vital Kamerhe longola ki signature na bango pour la kolobate basé d'accord na makambo wana te na yango bandeko bolingo makambo eye mobulu biso tolobi nini panzani to pesa pe Pati Mbengani ona kopesa mbote kuna na mboka na France et si Kazali. Donc, Pati Mbengani, en tout cas, merci pour ta chanson. On te salue quand même, Nakatia, avis du public. Voilà. Et puis, si on va mituna, toza ko mituna. Oh, on a coupé que tuna Fayoulou. Ton représentant, il y a
il y a ECD. Que reste encore de l'accord de Genève après le retrait définitif de Fachi et Kamere? Si Maya Fachi na Kamere Kolomba na ba accord wana kolongola ba signature na bango lokwa bango il faut batu na ka base le bite bolongba balongwaki. Bon, ngai pene la vandia bo base en tout cas ba yebi ke base nange za d'accord ke na lobaranga o nazolo papo biso to banga bato te to abi ma bato nga zala nga mopandi sango ndenge Vincent de Lire na Christophe de Lire balaksaki ngai na kati ya Sky Rock sans prémeuse à l'époque biso bana ma solo na ba 1994 avec Bienvenue de Bruxelles quoi. Voilà. Donc avec il absolument sur les cambiali loba information pesa information na loba et comme isko mituna pas maté montant retour na zalité mais maloba oyo na ko kamata oyo to tinda la Martin Fayulu bangonde bato ya ECD ba ya ko répondre biso na ba question oyo et là qu'on est tikali sima na lisusu na accord wana na bokoloka na bango et là qu'on est tikali awa na ndenge bato sima bato balongoli ba signature na bango. Ça c'est la question tu sais comme tu rapport ko eba et là qu'on est tikali na accord wana est-ce que tu ibika ke Fayulu akei ndenge albika akei kaka si abandi pe propagande Tshisekedi ye na caméra bango na pe baye bazo ya to muza ko mona bilili ya liboso na ngai na zana écran balobite bango oye bandaki wana liboso ezali propagande te ya bango nde propagande bandi bande ko ba bolingo ezali propagande ezalaka be bongo maloba ekozala ndenge na ndenge kasi motuna yango wana eloko nini etikali est-ce que Fayulu azali na chance ya ko réussir? Oui, tomoni bato baza ko salisa ye tomoni équipe wana bazali soudé baza toujours simana ye tokotala pe baye batikali sima o mi bale baza koya soki Kamere na Félix ekoleka ndenge nini bandiko ba bolingo mituna ezali ebele. Que pensez-vous de la coalition Fachi Kamere? Vous êtes devenus de plus en plus des adversaires alors que vous avez la même cible. Le pouvoir en place n'est pas ce que vous diminuez vos chances donc d'avoir un président opposant. Voilà justement mituna motuna to mituna yalibu. Bango lokwa bakabwani. Est-ce que chance nini Vital Kamere na Félix Tshisekedi bazana yango lokola bato banso wana na kamata na ba Fayulu na ba batikali na ngambo ya opposition lokwa ekomi en deux, divisé en deux. Bon, ils appellent divisé en deux parce que ba mususu ba parti ebele balandi la bango Fayulu. Bon, ba parti mususu pe ba kolanda bien sûr Félix Tshisekedi na directeur du programme na ye Vital Kamere waka nyingine. Bandiko ba bolingo na tango wana tuza ko mituna. Est-ce que yango ekozala ndenge nini au lieu que bino nyonso bozala contre Kabila siko boko s'opposer entre bino? Je pense que les gens vont comprendre que siko ekomi tokobanda ko s'opposer entre biso nenge politique pouvoir assez à sala à préparer ba makambo na lobaki na bino émission précédente na ngai na lobaki que na émission précédente na lobaki que bango basé mayele koleka opposition na bandi parce que de nazo mona pambate bango bakamati batie bino na conflit ale bino bo panzana bango siko batikala bango babi baza uni. D'ailleurs ce qu'on a dit ba déclaration ya l'autre là monsieur Mende ministre de l'information ya Congo alobite déjà bango bako gagner parce que déjà bino opposition ba se prépare à quitter pambate opposition se prépare à quitter yango toza ko mituna chance nini bango bazena yango lisusu oyo Vital Kamere nanani pona il fallait boza la bino nyonso na Martin Fayulu na équipe na ya ba o nyonso balandi ba parti ceux qui sont 70 partis to qui elandi côté on a ba Franck Diongo bango nyonso tout déjà ils a point monene ba Franck Diongo bazo kene côté on donc ba MLC voilà boka Jean-Pierre Bemba dans ngwa bosanité que Jean-Pierre Bemba zala qui parmi ba favori pe hein zala qui ba favorite ba favorite na kati ya ba élection parce que ceux qui Jean-Pierre Bemba zala qui na makambo ya bani na ya prison wana te peut-être que Jean-Pierre Bemba linga ko zana poids moko politique pe azali na poids politique ya makasi o ekoki pe ko contredire moi ba makambo mosusu. Mais Martin Fayulu c'est pas un homme à négliger parce que vraiment on sait que Martin Fayulu a travaillé et pas américain. Yo kanti ba américain ba pesa kaye mobilo ipamba. Ba yelo zana ye ba yebi
ti eza kolekana na yebisaki bino ke makambo ya Congo ezalaka toujours na mwa sima ya bato batiaka baminmise ya baoccidentaux ezalaka kaka baminmise ya baoccidentaux ezalaka kaka ti ozomonana parce que baza na besoin Martin Fayulu yango namoni batie ye na mayele eza na ye eza facilement mpo baplace ye alors est-ce que vraiment baza na besoin na ye to mpe bazali mpe nanu na besoin ya Kabila donc bakestion eza komituna est-ce que bango balâche vraiment Kabila bon tokoyeba yango parce que baoccidentaux yango mpe bazalaka mwa mystique donc bazalaka mwa esaleli na bango ezalaka mwa mingi mwa mabe mingi toyebaka mpe makanisa bango malamu te mais tomonaki déjà que baaméricain bazali nsima ya baélection parce que na ntango baavant bacampagne ebanda mosika koleka mosika bakandidat nyonso presque bango tu bazali kokende na États-Unis na États-Unis bazali kokende kokutana na ba Herman Cohen kokutana na bato ya parlement américain ezala ba républicain ezala ba démocrate bato nyonso bazali kokende kokutana na bato wana donc ça veut dire que toyebi bien que d'ailleurs on a vu Martin Fayulu il a fait beaucoup de voyages il est venu en Angleterre combien de fois ayemba lebele asuki na Londres ayeti na Manchester toya bomonaki babilili nayambaki ye ngai moko nasalaki émission na ma chaîne à YouTube mosusu ngai nazalanga collaborateur ya ba chaîne ebele alors bomonaki yango sikoyo toza komona bakestion eza koya ebele na mitu na biso ya misato ekomi. Est-il possible à ce stade de coaliser avec Fachi et Kamere pour une dernière chance, car il y a encore 29 jours devant vous. Bon, il y a encore une vingtaine de jours, Tolo Basiko va 25, 27 jours. Et Tikali, la propagande. Est-ce que moi, chance Zaina no te de connaître le passage au est-ce que vraiment ceux qui les lobes Monique, Martin Fayulu na ba Kamere ba Yokanito na Tshisekedi ba sangani lisusu. Parce que pour la unité ya opposition ezali kaka kosenga unité basangana. Mais na kokabwana wana ekomi vraiment moi passi bozo kende na ba voix dispersée. Na ba voix dispersée bozali kaka na cible moko wana boko attaquer yango ndenge nini. Mosusu abeta masasi na shaba mosusu abeta masasi na côté ba Congo to na bandundu ekosimba te bande kunangai. Il a fallu que bato banso bakoka kokamata mekoto moyen ya kokamata kosangana kozala na esprit moko wana ekokai kozala ke bo attaquer cible na bino ezala be moko wana lokwa cible komi lokwa bato bon cible eza moko bien sûr mais sikoyo bino bato bozala cible moko bozoke na ba voix dispersée tant yo kobeta masasi ya beti ya monsangi tant kobeti masasi moninga ezui ya moninga yo ezui te siko nani akobeta masasi ezwa donc Motouna Misato, est-il possible encore à ce stade de recoaliser avec Fachi, donc en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi, donc le candidat donc au Babengaka Maximo de l'UDPS, quoi. Voilà. Mais et le groupe c'est que moi pas c'est on dirait UDPS to Kamere nani selon les gens ma camisole Obama na bateau que Kamere na Tshisekedi bango baebaki kaka bango ndefo ba candidature faut ça la soki Kamere était sokonini to yebi ke poids politique ezawana mais toko totali ba paramètres mosusu tokoloba na Congo toza beaucoup plus na besoin ya diplomate. Est-ce que ngana lobaka na ngai président oyo ngai faut ça diplomate, c'est-à-dire moto ayebi ko négocier, mais est-ce que soko tolobi to comparer na gauche na droite nani aleki nani azali nani poids politique yo kokamata poids politique pour na parti ya monene to poids politique ezali pona bino lokwa bosali coalition pe bokoki kokomisa moto wana monene na kozongelaka likambo ya baleine to ndakala o bobengaka ndakala ye wana aza kokenda aza kosala ba propagande na ye na aza ko se sentir à l'aise parce que opposition est kaboli nzela na bango bakei nzela mibale donc baleno babengaka ndakala natanga kombo na ete baleno babengaka ndakala ye wana akoma lokola bon bango bakokaba bambongo parce que bana balare na bango o bana balare te babi abiso ata sambongo bako voter Fayulu bon to yoka pe ya Tshisekedi lelo okabi bango bakaka ndenge wana mais kaka motuna wana to utikotuna est-ce que kozala sous possible que boyokana parce que vraiment ceux qui bayokani te na bandi moi match mabe donc on est mal barré, vous êtes mal barré. Objectivement, est-ce que vous savez que Seni
à fléchir te. Boyebi bien que Seni à fléchir te. Martin Fayulu a kende na élection sans machine à voter. Alors que de l'autre côté, UDPS bango basé na likanisa bango ya élection avec ou sans machine à voter. Bango basé moi mayele ba bombi mayele na bango babi que avec ou sans tokokende na élection. Ça veut tout simplement dire que bakoluka moyen batia bato na bango na basika nyonso pour que ba contrôler ba élection. Mais est-ce que pouvoir à côté qui la bango et si ka na ba koka kota na ba contrôle voilà vraiment. Toyebi que en Afrique toujours la démocratie est toujours démocratie, mais démocratie africaine est à la démocratie d'Afrique est toujours à l'africaine de naina loba. Na yango bande korangai toza komituna. Est-ce que boyebi que Fati ako plutôt Seni ako fléchir c'est-à-dire ako changer idée que bango balabaki déjà que bango bazali kaka na besoin ya kosala élection na bango na machine wana. Soki to komi le 23 décembre et kezaka na machine. Félix a kondima kokende. Mais na kobanza et kokoma siko na ngambo ya ba ensemble pe ba Martin Fayulu to ba ngambo ya Martin Fayulu et kokoma que ba lobate ba boycotté ba élection to ba sala nini. Mais na mutuna to tuna Martin Fayulu abaki te toko boycotté ba élection te. Mais peuple ne moto a commis en charge na l'air na maloba o Tshisekedi atikaka papa Tshisekedi atikaka peuple a commis en charge na tango na para kolobate sika obo moto ali ko za pouvoir na makasi to kamata to longola ye ah bande korangai Congo ya Zaire ya Congo ya kala ya Mobutu oyo est-ce que qui ne sait pas que na mboka Congo makambo sala mara différemment na bamboka tout ya monde entier. Le Congo n'est pas la Tanzanie, le Congo n'est pas l'Ouganda, le Congo n'est pas le Burundi, le Congo ezali bamboka mosusute. Congo ezali mboka moko un tout à fait spécial. Un peu trop spécial Congo. Makambo nyonso bomona ke sala maki na Tanzanie bo kanisa te ke usala na Congo. Mais là na bango bamo bayebi bako procéder comment? Na point wana ba réponse à Martin Fayulu l'air moko to mona ngole mususu un peu masqué, c'est-à-dire il veut pas faire sortir vraiment le plan Nabango Nangambo Nabango pour la kolobate soki kaka batie machine à voter ba boycotté l'élection boycotté l'élection ngambo ya Ndakala ngambo ya Kabila na ba balene wana ba ko sepela mais sikoyo boko sala nini réponse na zai kozela ba pesa ngai mais nani kaka analyse ata moto répondre ngai te peuple congolais ko réfléchir dans les cambois na bandi punition na bino bokozwa yango na ndenge boza kokende na ba élection d'une façon dispersée. Le 23 décembre to éviter et kozala boycott ou pas d'accord ya Fayulu. Topé Fati ye na caméra na directeur na ye. N'oubliez pas que caméra azali moto ya une tête dure à Tchaka monsieur Joseph Kabila na esika na ngomba oyo avandeli na ngbande ti lelo yo boye. Bon. Totala on peut baser la poste à placer Dauphin na bango. Est-ce que Dauphin Shadari aye na ba propagande pamba to aye pena po vanda na ngbende lisusu pona continuité ya masolo ya Kabili et continuer. Ezali kaka mituna toza ko mituna. Na kokende na 7e point ezali asiko projet ya société na bango nyoso bazana ba projet ya société. Moto azali na projet ya société na ye. Nani oyo akozala na projet ya société oyo ekosalisa bato. D'autant plus qu'il n'a pas plus le monopole de toutes ces décisions car il évolue désormais avec les autres. C'est-à-dire projet ya société oyo même Fayulu ezala Fati. Bango kutu bazali kaka deux bakosangisa. Bon, Fayulu alobaki tolandaki na propagande abi ke bakamati ba projet ya société ya baninga nyonso bakamati basangisi à gauche droite nyonso bango ningi batikala ki 5 wana na lamuka ya MLCP banini bakamati basangisi yango pe babungisi eloko moko oyo population ako se retrouver. Je crois que au courant de la campagne tokomona pe tokoyoka ba développement ya projet ya société. Bonne chance nabino ndenge boko kende ya kopanzana. Martin Fayulu azena soutien ya ba natif ya Bandundu. Est-ce que ezate ke likambo moko ya tribalisme lingi ko bima moke na mboka Congo? Donc, na mituna na question wana maramba. Martin Fayulu a le soutien des natifs de Bandundu. N'est-ce pas le tribalisme car à Kinshasa comme partout ailleurs, il renaît un mouvement de haine
Donc, tribal, après le retrait de Fachi à l'accord de Genève contre les Luba. Vous ne craignez pas qu'au Kassai, on ne vous rejette aussi. Voilà la question que je me suis posée, Zalini. Bateau, le quoi, bateau ya bandundu. Bon, ça totali bien, moi, ndenge bazalaki bakoto kuna. Et comment qu'il n'est moi à côté. Bon, Bolimbisi, je ne peux pas faire un jugement. Mais, bateau, bazoloba, peuple azoloba, qui comment qu'il moi à côté. Ndé wana bo, bimaki na 5 sur 7. Na 5 sur 7, wana, na ki vital caméra bike, non. Makambo ya bakor wana, ezaki na problème à ba vote, et kokoma na ba vote. Donc, ils ont compris que Bazala qui piégeait alors. Donc, ceux qui allaient qui piègent quelque part, venez nous le dire. Expliquez-nous même la propagande nabino. Boye biso penano. Yango boni. Bozolo bapete. Toyeba. Esika wapi. Trucage ezalaki. Esika wapi bango ba bangi. Bo bangi wane ye pona nini. Li kamboni esali que Félix Tshisekedi na kamere ba milongola ndengwana. Est-ce que babanga kinini? Est-ce que moi-même mise ya occidentaux ezalaki na quantité parce que vraiment d'abord, mon délai a salaki facilitation à Bakamboana. Boyebi yango. Donc, bato wana soki si bakoti na makamboana biso bande ko babolingo ezalaka kaka bongo. Tokima ki na Kinshasa tolobi te oh moi ba même mise ya pouvoir ekozala. Mais boke na sika kuna tam susu bato na pe basola na bona pouvoir. Boko yeba ndenge ni. Yoka mende denga papa mende denga zo notre ami Ben Mende comment il crie là-bas. Il crie pourquoi? Parce que ça sûr na makamna bango. Ba bonga maki déjà. Si vous avez relation na bino na ba candidat opposant oh mususu batikala ki na Kinshasa ezali ndenge nini bino ba Fayulu Bokei Martin Fayulu o Bokei na voix dispersée na ba nini bongo pe bango pe ba Tshisekedi relation nini azali na bango na ba o mususu awa déjà ba koto toki ke bato balandi ba Franck Diongo ba ke côté a Fayulu tozana mwana mboka Jean-Pierre Bemba ba Kamitatu notre ami de Bandal, il s'appelle encore comment? Francis Kalombo, le député du PPRD. Bon, ouais, Kima. Député à PPRD, Azaï Nangambo, voilà. Si koyo vraiment, ezali ndenge nini, ezali ndenge nini, relation na bino na ba. Bon, et qu'on dépend de ce qu'on a relation nini, oyo Félix, à ça qu'on entretenir na ba opposant Moussousou Bazali. Tout ça, na ba candidat belé. Ba candidat bazali belé. Oh, bazali pe na opposition, na ba candidat indépendant. Ba candidat indépendant, ba lobby nini. Est-ce que ba candidat indépendant, moussou balandi ngambo nini? Ba koke na ngambo to na ngambo. Tozali kozela toujours, lors ya campagne toyeba, e kozala ndenge nini bande konanga. Ngongeze ko poussa na koloba mingi te, parce que nazali na ba question moko mibale. Mais vraiment, je ne peux pas oublier de saluer les amis de Manchester. Bato, quoi, Firmin Bondo, Mekomi, Duku, Babi, témoin, John Kaloubi, Ayaya, John Kayembe, Bato, Banso, Baninga, Obazaka, Bandeko, Bato, ya UDPS, Bazaï, la Katia Manchester, Bato, ya Katumbi, Pe Bazali, Tozana, Blaise, Simbo, Monta, Ezalia, Brésil, Matata, Sokubo, Landi, na Facebook, Boromona, Batake, Komi, donc, Ezal, quoi, Koswana, ya CC. Koswana ya CC bandiko babulu est-ce que tina na yango ezani propagande ezali propagande o ali ko sa propagande aloba pona candidat na yeme kofinga na yango te toko ke na 10e question na zaki na ba question jomi na zaki ko mituna ah bon likamboni ni toko basco qu'est-ce qu'on va dire pour beaucoup de sympathisants déçus par le résultat de l'accord de Genève? Ils ne savent plus à qui faire confiance. Ah, bato belé bazala qui na confiance, ba pesa qui confiance dans l'opposition, nenge bokenda ki wana bato 7. Groupe bosala qui groupe il y a 7, c'est-à-dire bino bolba qui 7 personnes, vous alliez pour représenter l'opposition. L'opposition congolaise était représentée par ces 7 personnes. Siko le kwa bo kaikuna bo komina dak et comme 5 sur 2. 2 sur 5. 2 plus 5. Na 2 plus 5 bokei na ba voix dispersée. Est-ce que beaucoup combattre? Est-ce que beaucoup combattre campagne ou bien pour que vous battre? Pour abattre tout le bateau, pour abattre Kabila. Motuna etikali kaka yango wana. Nani a kopé sa ngai réponse? Peuple congolais, azakolanda bino, mais boyo bate na makambo oyo ekoleka ndenge za koleka.
et commis moi ma tata pour la combattre vraiment nani a gagné mais tout ça comme on a déjà bateau na Kinshasa Fayoul Azaïna soutien aïe Robert Kabemba ne me dira pas le contraire mais bateau pe oyoya Félix Tshisekedi bayebi ke UDPS Azalina bateau naïe on a vu les gens en train de se préparer pour la Royamba Bango. Loko a lelo nde tozo sala émission na mokolo oyo bango baza kokoma na Kinshasa na bandi toza na likambo mingi ya kolobate totika totala déroulement ya propagande. Bonne chance à tout le monde mais ba question totuni ali analyse moko personnelle. Merci aux amis avec qui on a essayé de parler, discuter tout ça. Donc je pense à mon ami à Kinshasa Papi, je ne citerai pas le nom parce que déjà Zapé Mouninga est directeur na bani mususu donc tout temps na makomba batute. Mais en tout cas merci beaucoup na ba collaborateur na ngai nyoso ba journaliste basé na Kinshasa. Avant que na si sa émission yo nako zakozo kama muke na politique mais nako ya ko sukisa yango nako yebisa bino kombo ya Mouninga na ngamogobo. C'est un grand journaliste, je l'aime beaucoup, c'est un ami. Na bungisi moi muke moi mikolebele to sololi na été. Mais na koma ki na Facebook bo pesa ngai le nom le plus drôle oyobino boyebi na mokili mais ngai ta on azala ki na ba 4e année secondaire j'avais eu la chance de rencontrer le professeur Ilunga zena na kombo moko ya mulai na classe na biso moto akoka kokanga kombo wana kaka ngai lelo na ko dévoiler kombo ya moninga ngai un ami qui est professeur réaliste non plutôt l'IFASIC il s'appelle Ilunga mais azena kombo moko kilométrique Bajara ba Mobutu c'est ko kukumbendu azabanga mais yesi kwa azalaka na kombo pe kilométrique kombo na ezali Ilunga kasamba imuntu kanyaka bonda bomvu wa muteba wambo imukanya bele la ilux na ko bandela yango mbala 100 bonne musique na ko bandela yango mbala 100 mais bino kuna bozotala ngai moto akokoka ko bandela kombo wana en tout cas abengi ngai abandeli kombo wana ndenge kaka ndikola biso Fabien Kuswani kazena kombo mulai mais ngai pe nazaka na moninga nga ya classe pe il est aujourd'hui professeur à l'IFASIC quoi et voilà donc oya komisaka nga journaliste avant na mata même pour toi il y a l'accès ngai ke ba komaka boy c'était mon ami il m'avait donné le goût à l'écriture parce que tous aki biso sur la section littéraire on a Alingba et on est passé par GESCOM on est passé par beaucoup d'endroits, tout ça, et puis voilà, après, tout le monde qui chemin à tu as beaucoup sous Angleterre, mais maintenant il est rentré à Kinshasa. En tout cas, je répète son nom, c'est Ilunga Kasamba Imuntu Kanyaka Bonda Bomvoa, Muteba Wambo Imukanya Bele Belela. Ce que je répéter comme voilà, tu me fais une vidéo, en tout cas, et que ça a plaisir, mais en tout cas, Batoming Bakoka parce qu'on a classe aux Alaka avec le ridicule, les cocolos. Bon, ridicule, c'était un ami qui s'appelait ridicule, quoi. Nkunga qui s'appelait. Bon, Batomoussou, tu comment Banga Bakombo parce que Tanga Bakombo parce que ah, Zaïwapi, Akenda Wapi, Zaïka Karamokile, tu y évitais. Voilà. Je vais saluer mes amis. Kimbangi Wilson, le pasteur à Kinshasa. Améthyste Kimbangi, bonjour à toi. Et voilà, à Manchester, je salue le vieux Tsiamalembe. Patrick Mangasa, original, je ne peux pas oublier de saluer mon vieux. Willy Moucheni Kodamboka, le véritable. Ah, Nabandagi no Nasuki Sinayo. Voilà. Et mon ami Fidel Kinata, Mustafa Toulanda, Katia France, Fidel Kinata, la Suisse. Bandekoba Bolingo, Nalobi Nabino. Remi Luvumbu, toujours en Suisse, à Zaiko Zela, Aye Bisabino, ba programme naïe, parce que Bino, Boza Kolanda, Bato, Yabi, Bato Mayele, Bazali, na Congo, mais Bato, Bazé, Pena Mayele, Boza Kokipe Bangote. Donc, Remi Luvumbu, Alobi, Bolinga, Bolanda, Pe, Makamboya Zakuluba. Yango Toroba qui toko zongela Remi Luvumbu, Didier Masuki, en tout cas, Rémi Luvumbu, à Genève, je crois que c'est à vous de jouer, hein, ou Kamatana, nous Rémi Luvumbu, parce que le temps que Ngana Yaka à Genève, et Zali n'a moins temps, causons moins de temps, parce que tout ça, c'est en décembre, le 15 décembre, Bandikoba Bolingo, Mini Award les a organisé na Katiamboka Manchester. Na Katiamboka Manchester, tout organisé Mini Award. Nani a organisé ngai moko ndeko na bino Raphaël Ngoma Tsasa, tozali na Rako Production, c'est-à-dire Raphaël Nakoko. Donc, tozali maison ya production pour nako
promouvoir ba commerçant nyonso ba bazali na mboka Manchester pe na ndinga ndinga pona ko pesa bango courage parce que tozali na mikili ya poto bato mingi ba bandaka commerce esukaka kaka oromona o lelo lobi commerce sili mais bandeko ba bolingo nous avons la chance de trouver des gens à Manchester qui font leur commerce et qui marchent. Donc je crois que le mini award tout ça organisé en gros le 15 décembre 2018 Noël Koko et avant tous les amis de Manchester, de Londres, de Leeds, Birmingham, Coventry et bango nyonso pe bavandi na Lee na Huddersfield bamboka nyonso ezali ndinga Warrington, Northwich bato nyonso bavandi na Wythenshawe bato nyonso bavandi na kati ya Greater Manchester bato nyonso babengami na soirée wana pona kobina parce que tobina kala bandeko ba bolingo po to pe malili bandi na tanga malili to profiter tobina mwa muke na yango tobengisi bino na soirée wana le 15 décembre 2018 na esika oyo boyebi. Je crois que ba publicité boza komona eza koleka. Nous aurons des surprises tozali na ba invité ebele tozala ba surprise tosali bino. En tout cas moi na Manchester soki ozangi eza na tina te bato ya ndinga bana Manchester bo invité bandeko na biso banso o bazali na ndinga na lobi na bino ba surprise ezali ebele mais à une semaine près tokobimisa ba surprise wana bandeko ba bolingo ezalaki bongo analyse politique ya monsieur ya moninga na bino ngai ndeko na bino molobele bino Raphaël Ngomatsasa. Je ne peux pas terminer cette émission sans oublier de dire en branche, je vais remettre d'ailleurs, je vais le dire comme les Belges le disent quoi, je vais remettre un grand bonjour à mon ami Vincent Delire et Christophe Delire qui sont mes mentors dans mon sala au Nagosala. Ce qui n'a pas vendu de bosso la bino naza comme maîtriser micro, c'est grâce à monsieur Vincent Delire et Christophe Delire qui sont aujourd'hui à Couvin, qui vivent à Couvin, et il y a un autre, bon, Christophe Delire et Azaline a brûlé le pêche, c'est-à-dire toujours à Couvin, mais un peu la banlieue. Et Vincent Delire Azali toujours na kati Yamboka Couvin. Il écoute toujours souhaiter comme bourgmestre Yamboka, il y a commune, il y a Couvin. Bienvenue Dindi, bonjour, bonsoir. Ça dépend à tango oyo ozui biso na kati na émission oyo. Toko Pesambote na batonio sur le James Cameron moninga ngai Kokonjoko. Un grand bonjour à toi Blaise Simbo Monta, le vieux Ntiama Lembe et Yves Kinsey. Et je dirais au revoir à tous les amis de Manchester. On se retrouve le 15 décembre avec le mini award soirée dansante. Bana Congo Brazza Balobi. Est-ce que Boko Coca? Yes. Au revoir et à tantôt.